ça dépend de l'heure posée à Mabasango. Biso, na kati ya tindika télévision, ils ont vraiment un moment makasi. Il y a pour ça n'a pas ya informer bino ko ele bino makambo itali actualité politique ya mboka la biso. Fidèle intendant de l'autre zela mona mboka monsieur Berkmans Komulo. O bombe sana komona to boyambra déjà na kati ya tindika télévision. Donc au soleil sur la question ils allaient vraiment plus y actualité ils allaient vraiment chaud ya mboka la biso ils allaient vraiment ko sala moi mbutu to boloba to zalina to kosolana exactement na kopesa mbote mona mboka monsieur Berkmans. Mbote mama Sephora Kings. Samonini. Sango Kitoko. Sango Kitoko. Oui, oui, oui. Fidèle internaute, nous avons fait ça directement là-bas, Colo chaîne, sans oublier mon boss, Papi qui est l'île fin qui sombe. Mon vieux Lucas, c'était je suis dans 4 salons de la bourse notée, la bourse nipété. Maman Jeninda Yakaye, le futur député en 2023, la bourse notée, la bourse insultée. Maman Angèle Pumbu, la bourse notée, mon vieux Rabaka Songo. Na France, papa Damas Balambo. Na Londres, la bourse notée, mon vieux Dimbu. La bourse insultée, mon vieux Guy les Parisiens à 4 à Londres. Directement, mon amboka to kota na actualité aux aliments chauds, to moni basili ko nommé Kadima na Seni, mais tout le monde moi les gens dit to bato belé ba esali moi trouble parce que bato belé bazo tité na mutazolo bazo pesa avis na eto azolo bala ndenge na ye sur ndenge basili ko nommé to basili ko tia Kadima comme muto ko kamba Seni intervention dans les aliments. Intervention, merci beaucoup Maman Sephora pour la montuna. Intervention na niveau oyo ezali ya ko talisa bana mboka oyo bazali tango mosusu libanda to oyo bazali awa kasi distrait balandeli pe dali kambo bien te ete mibeko ya oyo ezali ko kamba plateforme confession religieuse oyo pesa melaki mokumba ya kobimisa bayeba kokamba Seni mobeko wana elobi ete bango soki basangani esengeli na boyokani nde babimisa mutu kati soki na boyokani mutu abimi te wana nde bakoleka na maponomi. Bon bandeko bakei kuna basololi mutu azalaki kokamba secrétariat technique mpona koyamba badossier ya bakandida bazalaki 20 kasi mokambi secrétariat technique ndeko Chole nde na niveau na bango batali ba critère bilembo ya kotalisa soki mutu azali congolais, est-ce azali sérieux, est-ce ayebi makambo ya élection, est-ce atanga, est-ce akokoka kokamba nyonso wana ba éliminer bandeko mususu baye kotikala kaka na si candidat ya pamba na 6 wana secrétariat technique oyo ekambemi na ndeko Chole et continuer lisusu koyungula ti baye kotikala na candidature kaka mibale na candidature mibale wana leur ba présenter yango na plénière na bango bazalaka 8 ba confession ba lobeli ya confession religieuse bazalaka 8 nde na 8 wana 6 baponi ndeko Denis Kadima bamoni ete non ye abongi penza azala mokambi bo président ya Seni na ndeko mususu wana azala membre ya plénière kasi bayokani bongo nzoka ndeko yo ayaki kola molakisi elongi ya église SCC na molakisi elongi ya église catholique ndeko Chole balobi ndenge nini bango 6 baponi candidat oyo est-ce koyi kozala te bayokani eza kope na bango ou bien balemu solo mais ndenge nini bayokani bapona ye nde comme bango basepelaki te babandi kotuna na ndenge ya mayele na pembeni lobana yo oponi ndenge nini est-ce batindi bopona ye to ezali choix na bino moko wana ndeko oyo azoloba na kombo ya SSC na ndeko oyo azoloba na kombo ya catholique souci wana deja
ya kolinga koyeba pona nini bango nyonso 6 bandimi mutu moko na esika ya kosepela ete majorité baponi mutu tokowumisa lisusu te bango babandi kotuna kasi ndenge nini esalemi ke bino nyonso boponi ye eske loba nanu bapesaki bino misolo te le mosusu bolemwa eloko biso botiki biso pembeni mais tomoni mpe lamuka ebe kosala marche to ekosenga ete na population batelema moke baboya bokambi ya seni epa kandi kasi tena silisa nanu koyanola na mutuna ya liboso parce que esengeli bayimboka bacomprendre nini elekani kotuna wana bango batuni bandeko wana balobi ngai bon nayebi te mais soki moto abengi ngai alobi azopesa ngai lokola 100,000 francs nakozwa na ngai te ngai soki neti moto alobi azopesa ngai jeep mais alors bango moko wana molakisi elongi ya oyo moto alobaka na kombo ya église catholique na moto alobaka na kombo ya église du Christ au Congo balobi te c'est que moto oyo baponi akoki kozala motu ya pouvoir akoki kozala ayokanaka na mokonzi ya mboka comme ça toboya ye toloba balakisa motu mosusu totala soki bakokotisa mpe biso na cope alors koboya wana baboyi lokola baninga wana 6 moto akotisaki bango cope aza te elimu santu akambi bango parce que là où il y a l'esprit saint il règne l'unité signe ya liboso elembo ya liboso elakisaka soki elimu santu ezali esika ezali kimia ezali boyokani ezali bomoko bango bazalaki bomoko nde bato oyo babundisaka présence ya elimu santu bato oyo babundisaka kimia bato oyo babundisaka boyokani na bomoko bango bamibendi balobi te toza na bino te ya solo baza na bango te parce que elimu wana ya kimia ya bomoko ya boyokani aza kati na bango te alors babandi bilobaloba nde bomoni moto oyo alobaka na kombo ya église catholique ndeko Shole atelemi alobi te nakoyeba makambo oyo toyeli awa ya élection ndeko oyo baponi ayebi yango kasi andehor ya koyeba tomoni ke na ndenge afandaka libanda ya masolo oyo toyeli awa masolo sikoyo ya ndenge mutu na mutu azalaka epa na ye na baninga na ye tomoni on dirait soki mutu alingi apesa ye mbongo akozwa kasi ye mutu alobi bongo monsieur Shole nda alobi eloko sikoyo tozomona na ndenge ya efandeli tolongola makambo ya élection mais na ndenge ya efandeli boye on dirait que soki mutu akabeli ye mbongo akozwa alors nde eloko wana ekamwisi batu bayimboka bayebi te me ndenge nini ye Shole na moto oyo alobaka na kombo ya SSC ndenge nini bazali keba na makambo ya misolo boye ndenge nini bango attention nyonso kaka na makambo ya kofina mbongo bafineli ye basali boye donc wana ezalaka chasse garde na bango balingi te comme bango bamesana kosala makambo il faut kaka misolo etambola seke bamoni ke baosisu wana seke misolo mpe etambolaki zoka misolo etamboli nango te na kolongola makambo oyo bayeli ya technique ya élection bato nyonso baza d'accord ndeko Kadima yebi sikoyo na makambo ya kofanda na ndako balobi toyoki mwa nungunungu ke ye soki bakabeli mbongo azwaka ngai yango nalobi te ngai mpe nayoki mwa nungunungu ke ndeko Shole malgré kisango na ye atalaka mpe liso na bamama ngai mpe namoni nayoki nungunungu wana donc na plan éthique akanga monoko na ye na plan éthique penza tokoki kolandela banungunungu ebele toyoki banungunungu penza ebele je crois balobi omoni papa soka aza na bana na ye ekazowanga na bango eza bien te esengeli moboti soki oza na bana na o soki baza 4 ata baza kaka ya basi o reconnaître bango alors nde esika tozoloba na makambo ya éthique bokeba po ebele babrisa kutu basacrement na bango donc nde sengeli topesa polele penda
busolo bayimboka bayeba oyo baza kati na mboka na oyo baza libanda likambo bakufeli awa ezali ya koyeba kobimisela biso élection komema biso na élection moko crédible oyo ke babenga baboya teke yo tikala libanda ya mboka koya te okoya kopostule baloba teke yo kota nano prison po tosepeli na makanisi na yo te baloba teke oyo bobomba ye na cachot privé mpona amonana te na te tolingi maponomi esalema en toute transparence moto nyonso aza na posa ya apostule bandeko oyo bakogere makambo wana babimisela biso résultat litomba oyo ekouta vraiment na urne na baloba moto alongi nde alongi kasi ndeko Shole ye azoluka bakambi oyo ndenge ye moko asalobaki yango na polele oyo bakomemela ye mbongwana na 2023 alternance ya sepeli na ye na bakonzi ya lelo te ndenge toyokaki na monoko ya ndeko Soni Kafuta ke ye na ndeko Ambongo bakendaki balobi na bango botia muluba te atako ayebi atako azama yele nesika ya kotia ye botia ntaba. Alors sikoyo mutu ya ndenge wana nda zoluka lelo toyoka ye abandi mwa makelele sikoyo mpona kolanda mutu na oyo lobi bandeko ya lamuka bazoboya moni pe Moïse Katumbi azoboya pe ebonga yango azoboya ebonga kadima azali kosinga na tata ekolo avandisa ye na ebonga wana te toyebi te toluka tozoma intervention non parce que bandeko mosusu bazoloba bazolezela kaka Moïse Katumbi mpe acte union sacré intervention no ye ozala mama mboko oyo mpona ngai moto azali na droit ya koloba makambo ya mboko oyo azala botami na papa congolais na mama congolaise wana makanisi na ngai. Alors yango mpe nazoteya bayimboka soki tokomi na makambo oyo tozolobela ya élection bokebakeba des pères et des mères vivement des pères et des mères. Mama nazopesa eyano kolandisa na mutuna oyo tuningai koinfluence makanisi na ngai te ngai na kokota soki ba moto atindi okende loba akotela biso tete yebisa ye erate ye de père et de mère. Donc sikoyo mpona kozongela mutuna bandeko oyo bazoloba te mokonzi ya mboka avandisa bango na mwende wana te nde bato bazoviole bamibeko bango moto bazoviole constitution mokonzi ya mboka te mutu ye te mutu il faut mpona nani batia te wana eutaka na assemblée nationale tomoni effort mwana mboka Mboso Kodia Pwanga asali na ndenge nyonso ndeko honorable Christophe asali ndenge nyonso apesi badele bozonga boyoka na bakei bozonga 4 jours lisusu 2 jours nyonso wana orgueil ya ndeko Shole na ndeko oyo autaka alobaka na kombo ya SSC parce que bazali balakisi bilongi ya ba ecclesia wana te bazali bato bamitie wana kaka boye baza osoko landisi bien baza na mandat te mutu moko te ayebi mokolo nini Shole akolongwa na makambo ya état d'élection ezali cop na bango bakomisa yango ligablo. Alors bato wana bango esengeli bayeba ete soki ozali mutu ya lamuka soki ozali mutu ya ensemble soki ozali mutu ya soki nini et que ozali na likanisi ya kopesa tata mokambi wa ekolo okoki kopesa yango kasi likambo oyo etali assemblée nationale koyebisa tata mokambi wa ekolo te yebisa bantoma na bino bato peuple congolais apona atinda na hémicycle kuna bakende olobela bango oyebisa bango ete bino bato ozali représentation nationale biso toboyi mutu wana bato na bino boyebisa bango boyeba ete tozali na contexte démocratique soki bakeyi balongi bango baleki ebele bato baboyi bakoboya ekoleka te kasi soki basi balobi ke toboyi et que
oyo bazali ebele bandimi botosa exercice démocratique makambo totolobela ya plateforme confession religieuse yango oyo basali 75%. Au lieu bondima na bino que oui, non seulement ils ont réussi, kasi ils ont satisfait et mieux ils ont distingué. Bino 25%. Borobite botia biso kaka toza ndenge moko. Boyoka bato oyo basali 75% te. Bango baleka classe te. Bolekisa biso bato ya 25%. Nde makambo oyo de tokomeli nango na bandeko oyo tangi bazokomela tata mokambi ya ekolo. Député na bango bazalaki na hémicycle. Makambo eleki na choix démocratique. Qui sont pour, qui sont contre, les abstentions. Kasi bino si bo échoué, bo longité. Maintenant bitumbe komi te lokola baleki biso na ebele ndenge nini tokosala to bloquer bango to bisa tata mokonzi ya ekolo azala démocrate te. Azongisa méthode dictatoriale ya époque ya Mobutu. Yaloba malgré bondiminga na boyi po basengi ngai na bato oyo bazaki kofinga ngai lobi o basaleli nga likopa na Genval likopa erate comme ça lelo na komi moninga na bango na boyi bino peuple na boyi oyo lobi ba représentant na bino na hémicycle. Donc wane komi pinzoli ya ngando pinzoli ya ngando ba oyo komi koloba bande ko ya la mukaba lobi bande ko ya ensemble na hémicycle nde sika balobaka kuna lere bayebisi baninga na bango nani nde alongaki moninga. C'est fini. Tata mokambi ya ekolo il prend acte. Ya azo bande la plénière te ye azo mona oyo elekanaki kuna bapesi bango première chance bapesi deuxième bapesi troisième bapesi quatrième et komi non biso moko tokende komona ye kuna mbongo eza te jipe ya kokabela bato eza te soki boza na makambo boyebisi papa Christophe Mboso nde boke yukuna na hémicycle bomoni ye nesika kosenga audience bamona papa Christophe bazokende kolekisa temps kodistraire mokonzi ya mboka na makambo ebelebele aza na koya kosala. Mwana mboka tosi komona l'armée congolaise reconnaît que ces éléments ont fait incursion sur le sol congolais. Elle affirme qu'elle va collaborer na ba FRDC très bien. Mais tu bité ba ne konzus ba ba monya mo bien parce que ba FRDC ba kenda ki kuna kobengana ba nguna na sol na biso ya mboka. Comment est-ce que ba ko mona sous ba rwandais ba koma ko zala en collaboration to ba travailler ensemble. Tout le monde est là vraiment ezali ko ça vraiment bien tout le monde peut ba convoquer ministre ya défense pour que a s'expliquer dans l'Assemblée nationale. Intervention dans les années. Oui maman. Likambo wana esengeli tozala na bokebi omoni makambo ezo simba sécurité ezali makambo moko il faut kozala na bokebi penza pona kolobela yango modèle likambo ebandaki ba FRDC na cadre ya application ya état de siège na est basalaka ba patrouille basalaka ba bouclage basalaka mwa eloko lokola couvre-feu nde baye kokanga ba ndeko batomboki oyo babengaka ADF soki biloko nini wana mai tout ça na bopakati mbangu ya banguna mapinga na biso bakangi boko kati na bango na ba oyo bakangi wana nzoka ba Rwanda pe bazalaki awa baninga kuna na Rwanda bayokete bakangi baninga na bino kuna nde bayeko ya pona ko libérer bango ko étouffer likambo. La vérité elle est comme ça. Kasi awa na mboka na biso ndenge tolingaka ko dramatiser oyo bazana bakope na bango na est bayebi ke bazwaka lisusu mbongo ndenge babanda ko zoate parce que mine nyonso bazokanga kanga yango kopo oyo bazaki ko salisa ya ko beta kama sasa ko bangisa population bato na bango basala kamisala ekomi ko kufa. Au monde ndenge belé ya ba appartement na ville etikali vide ba 4e bureau ba 6e bureau ba 8e bureau ba zongi pa ya baboti mo ya kofuta eza lisusu te likolo ya batomboki oyo batondi oyo bazosala makelele wana bamoni babebiseli bango cop nde babandi campagne wana ya intoxication leur babandi état de siège
Kaka une semaine après, bango babandi koloba. Te, basili sa état de siège. État de siège ezamabe. Et où mais Pwe ya kokoma te. prolonger car état de siège. Kasi omoni te ba alakisi biso mama moko awa azali na kati ya kosombaka biloko ya komemelaka bato oyo bazoya koboma bayimboka depuis plus de 20 ans. Mosala oyo ye ekoma ndenge toyaka biro boye yakendaka kosalela bato oyo bayaka koboma bayimboka. Mais avant bakanga ye omoni mbonge ndenge mataki awa te basilisa état de siège et pour na koétouffer le chien à bois la caravane passe. Moi mboka tosuli komona pe na province ezali ya tata ekolo na Kasai kuna gouverneur azali te toyebi te tata ekolo azali koloba nini to likanisi nini oyo tata ekolo aza na ngoko na Kasai. Merci beaucoup maman Sephora. Tata mokambi ya ekolo azali likanisi moko mpona mboka mobimba etuka nyonso ekambema na mwana mboka oyo ya etuka wana oyo baponi na assemblée provinciale. Kasi na province na ye moko bato bazali ebele bazo lutte neti bisika nyonso mpona kozwa place wana tomoni yango ezali na Kasai oriental, ezali na Kasai central, ezali na Lomami, ezali pe na Lualaba. Nde ba 4 provinces oyo bapesi penza ke na lombangu penza esengeli esika bati ya gouverneur bapona gouverneur esika ya vice gouverneur bati ya vice gouverneur. Bon, na likambo etali Kasai oriental, la province présidentielle, eloko ya mutuya mutu akende kuna pona lokoso te, mutu akende pona kimotema mabe te. Ozali conseiller ya président de la République, ozali membre ya Assemblée nationale mandat en cours, ozali awa okoti na gouvernement, ozosalela gouvernement national. Kasi oyoki kaka mwa vide ezali na Kasai oriental nyonso wana otiki. Obosani ozalaki ministre national, obosani ozalaki conseiller ya tata mokambi ya ekolo, obosani ozali député national, obosani ozali sénateur. Mbangu ngai kaka Kasai oriental te malembe province ya tata mokambi ya ekolo esengeli ekambema na mutu po ayebi makambo kuna. Eza te po okutana na tata mokambi ya ekolo na banzela na Bruxelles to na Paris oyemba chiangai te. Non, ça c'est terminé. Tokondimaka lisusu biloko ya boyete. To telemeli ya kimwana maite. Kimwana mai no na diaspora yaka na ba investisseur. Kasi koyate ukende kwambruye province ya na pasi model wana oyebi kutu ba problème province eza na wote. Yo fanda kanona diaspora ozalaka bitambula na yo oyaka koya oye obeti mwa turo zongi obete esengeli to zala na bokebi bana nyonso ya Kasai oriental bomoni misala accordé ami du Kasai oriental pour le développement misala tozo sala ngai nde mokambi ya misala nyonso wana. Gaïnde président national et ami du Kasai oriental pour le développement. Ezali misala tobanda depuis 2004. Koya lobi awate oya koyebi biso ke oyebi makambuana koleka biso keba ezo sala motema pasi. Tozali disposé ya kopesa expertise na biso, contribution na biso, misala etombwama. Peuple bazonga na musala. Faire basculer la province de sa vocation minière à la vocation agro-pastorale, nous en avons le secret. Kasi koyela biso ba littérature ezanga tina te soki tokite sur le terrain okokuta benda ba trace ya misala biso tosala. Ki gouverneur ezangi ngai te na koyipe ko compétir dans la gouverneur. Mais pourquoi je ne me bats pas? Je suis préoccupé par le développement de la province. Soko kei okokuta ba question faire moyo ya Jean Bergman. Bangombe wana ya Jean Bergman. Mais pourquoi on se limite à faire ce qui est utile? Alors tozo senga tozo bonde la bande konabiso tata mokambi ya ekolo pe lokola toboyi aventurisme
la province ya Kasai Oriental. Toboyi ba essayiste, toboyi stage, toboyi mutu, son premier travail dans la vie est ya koyekola, ko gérer province. Toboyi mutu asondo la bureau na ye, aki mamba ko po akende ko occuper Kasai Oriental. Toboyi mutu, yo osali musala esika batinda kyo, tu as échoué, on te chasse de là, yo zongi la Kasai Oriental comme poubelle, oyo ekoyamba, tous ceux qui ont été qualifiés de médiocres au gouvernement central. Toboyi. Tolingi province et Kambaba na bana mboka oyo ba yebi Kasai Oriental ba sale la Kasai Oriental ba fandi na Kasai Oriental. Mwana mboka to vraiment comme na suka émission na biso to kolobela pe makametali enseignement to pe rentrée scolaire il y a année 2021 au Tozali to moni vraiment rentrée ezali vraiment ko sala maté parce que to moni bana nyonso pété bazoni classe une partie ya bana meka ki kozonga mais et là vraiment ezaka ya bien té rentrée scolaire to moni pe quelques élèves ba meka ki ko marcher pona ko réclamer rentrée scolaire na bango et sala ma lolenge misana ko sala intervention na ye kozali parce que to moni pe ba enseignant miso ba se plaindre ba fouti ba monter. Merci beaucoup maman. To généraliser té esengeli awa toza na télévision toza na média bandeko ebele bakolanda biso oyo bayebi vérité te bakomona oyo tozoloba lokola parole d'évangile. Alors soki tolobi bana bazotanga te toloba ezali na bana mosusu bazotanga te parce que bana bazotanga voilà na ba oyo bazotanga te bazali na catégorie mibale. Ezali na ba oyo bazotanga te po banguna ya république banguna ya gratuité batindi bango balobi botangisa te po baboyi bana bafutaka comme ça mbongo bana ba parents bapesaka wana biso tokabolaka na bino awa bango baboyi bango mbongo leta ko banda kofuta bino ezali muke boboya bosala makelele boloba leta kasi abanda ko bakisa mbongo yo ba parents bazalaki kofuta wana catégorie ya liboso. Catégorie ya mibale ezali catégorie ya bandeko oyo bazali ba enseignant kasi bazali mécanisé te basangani bongo na ba oyo bauti na ba école fictive omoni batangi église mokwawa école ya munyato ya lokuta oyo ezalaka te plus de 600 boya ko justifier bazo justifier soki 4 écoles ya pamba mais omeka kokutana na ye atomboli loboko alobi azobenisa yo bon biloko oyo boye ezokamwisa ezopesa motema pasi nzokande gouvernement oyo ekambemi na mwana mboka Jean-Michel Samalukonde bandimi ete tozali kobongisa situation ya ba enseignant tozali na contexte ya Covid tozali à la fin ya exercice budgétaire kasi pona kolakisa motema malamu pona kolakisa ete gouvernement ayebi pasi ya bandeko bana mboka ba enseignant malgré budget ekomi kokende kweya pona tozela budget ya sika ya 2022 balobi chaque enseignant boba kisela yena noata symboliquement pour kolakisa bonne fois na bino 20 000 eza eloko mokete soko sali nombre des enseignants multiplié par 20 000 montant wana ezouta wapi parce que ezalaki prévu na budget te ozomona ki motema madame ezali ya kosala bien kasi banguna ya gratuité banguna ya république bato oyo bayebi ke ndenge moko ba enseignant bazolela bazali mal payé ebandi na président de la république te ezali situation ya mboka ezalaka bongo bandakala awa tozwi président za na souci ya kobongisa bango balobi abongisa nyonso kaka lelo pona koboma pona kopanza pona kodétruire basali plus de 60 ans toyengo za président providentiel aza likanisi ya kobongisa balobi comme pona kobuka tosalaki 60 ans pona kotonga ya asala 3 ans ezali boma ndeko Sephora. Merci mon mboka liloba suka et puis contact na yo ke to chite na émission. Merci beaucoup maman Sephora.
na pesi bande kombote na pesi bango vraiment na sengi bango merci ndenge bazui temps na bango ya kolanda biso na mboko oyo mega eza pasi na baramo na lobi oyo basepeli na makanisi na biso na baanalyse na biso boya tosangana lobi mokolo ya mitano vendredi à 16h30 na local 33 na Yimka et pas yoapi tokuta na karabandeko ya dynamique pour l'éveil de la conscience patriotique o nyonso ezali ko profiter nekolo te biso tobundisaka yango boya tosangana to tonga mayele ndenge nini tokoki kosala ete glissement ezala te tokosala marche monene ya soutien ya kokosenga merci na badepute na biso koencourager papa Christophe Mboso koencourager tata mokambi ya ekolo koencourager bachef d'institution nyonso tokende bendele kweya te vers na 2023 maponomie salema toyeba qui a peur des élections. Merci moi mboka numéro na yo te bono pesa na note vraiment numéro na pesa ka ezali ya mama Sephora soki aboyi kokutanisa ngai na bino wana kimotema mabe na ye mais na numéro na ye bozwi ngai. Merci fidèle internaute toko vraiment na suka merci na chaque azala toujours wana derrière caméra merci na Mike Kuzayadio ndenge amesala toujours ko sala ba réalisation na ye merci na ba colochette o apesa biso vraiment temps ya kopusa na pe ya kozala toujours wana pona ko informer bino na ba kombo ya papi kelina refin kisombe merci beaucoup continuer ko consommer vraiment la vidéo pour partager pour liker vraiment et ko sala kitoko makasi quand on vraiment se revoit la prochaine. Ciao ciao. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Eltonstan, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il Londres, et Zaliko ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Eltonstan et Zalika Kamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman mwasi kitoko. Poso ya mwasi penza basali kolula, poso ya mwasi mobala kotala ya lembate. Poso soko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit ezoteka na kati ya Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.